Donc soko yebinga na mamba barando ba clash to lingela nga bongo pela batumsu balinga nga pona bongo. Je suis désolé. Donc aux malamu, on se désabonner nous awa, OK na on a ba chaîne au barando se continuer. Quant à moi, naza moi Simoro azana ba vision ebele, azana ba ambition na ye et nzamba pesa nga pe moi maele na tracer pe chemin nga autrement donc nanga la t-shirt na pantalon. Ah, yonde o la ti roba pembe. Yonde to solaka. Yo za na kati biso tude yo za na kati abi oui na kati bokota to kota na telefone na mapto ibo. Oyebi ke to tikala komona Joanna teti lelo. Complexe de soi-même. Vous avez un complexe d'infériorité, mais il y a un kozomi ndimate ndengoza ozomi lingate ndengoza so totali ba grande dame lokwa ba maman Olive Lembe Kabila ba ni atrabna be toile wana tokinda na ngo classe ya voyager na ngo mais azatala mbungu ebele na compte ça dit absolument rien tozi ba maman na biso lokola ba Wivine Moleka ye pa ni ataka ngo penda ke sans make-up sans maquillage allez karakonta na ngo na parlement place au bakondi batalo lenge na lenge bazalaka atuni siko ye la faire amen toza na kati ya restaurant to uti wana to telemi to bengi oyambi to kotiti na kati to bimi pe oyamba kati abi non sola na bino batu bo uti okota na kati ya Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote na balandi nyonso ya les codes de bonne conduite, mbote bisike zome bino les abonnés nobles ya émission oyo na lingaka bino mingi na ebiete bozala ke belé pona kolanda émission oyo bozala ke belé pona ko apporter soutien na bino na émission oyo na bandako na bino na bisika nyonso de zome bino nzambe apambola bino nzambe akota na ba foyer na bino nzambe acha kimia bisika kimia ezalité nzambe apesa bana mapasa na ba obazo koluka bana nzambe atombola lisusu misala na bino bisika ezwame bino tozali mokolo lelo le 28 juin 2022 jour pour jour bientôt mois de juin déjà ezokende na kosila tolobaki était ensemble na la consoeur Sarah Tola celle qui a l'habitude de passer ici sur cette émission pour Luka Moya mema en plus naie savoir faire naie sa geste naie et plus intelligence naie ko chango en jeu awa pour chercher il y a ko contribuer na oyo ezokotungisa ba couple na oyo ezokotungisa ba mabota ebele Sarah Tola mokolo lelo tozokota o etali makambu ya ba belle famille il y a beaucoup de choses tout autour il y a ba belle famille il y a tellement de réalités ba belle famille bazali pe ba occasionnaka ba divorce na et pas ya bandeko na bango ya basi comme tout ya mibali ba belle famille bazali pe ba oyo bakoki pe ko apporter un plus pe ba tie kimia na kati na libala ba belle famille est-ce que bazali na monopole ya ko décider na kati ya vie de couple ya ndeko na bango bongo nde tokosolola na Sarah Tola par rapport ya ba makambo o biso tozana yango par rapport ya une situation qui se passe quelque part il y a une famille oyo bazana besoin il y a une famille oyo bazana besoin ya lisungi na biso une famille oyo bazana besoin bazala comment bazala qu'il puisse bénéficier de quelque chose. Voilà pourquoi na zui lelo Sarah Tola poto lukamoto solo na bon de livre oko fongola déjà caméra bandeko ba mona été tozali na Sarah Tola yepa zali femme mariée à zape na ba belle famille to lukamoto yeba to solo la ndenge nini il faut moi si azala na ba belle famille ou bien mobali faut azala na ba belle famille na la Tola mbote ngala patati bonne santé. Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Namoni obakisi plan awa ezo fia ko la mikolo malili na kokite okokite encore na moi fraîcheur oyo elanga et bakisi na split donc akokite déjà bigene elanga babilo nyonso esa so bwana frigo na mno episa mali makasti elanga esa makasi na ba te poani. Sarah, cette question n'a besoin de tout. Pourquoi je sais souvent
bandeko na biso ebele baconsort na biso ebele bazalaka avant de commencer une émission faut acha make-up ebele faut acha ebele. Mais toi pourquoi tu le fais pas? Parce que yebso déjà que boye ça va, parce que yebisanga te eza premièrement nalinga naturel naza naturel. OK. Compliment eza pe mabe te mpona bato bayaka na média batie ba make-up mpona olobaki te eza mabe te ape bien. Ce que c'est dépendre na mutu ndenge alingelaka mamu na ye ya nde monga nalingaka nanga so na émission naa na suki nanga maboko. Je me sens très à l'aise en fait. Naa na poudre te to poudre à pembe, je me sens très à l'aise. Mais ya pe na mutu mosusu po azala à l'aise na média il faut ya na make-up atie ba perruque atie ba plante eza pe mabe te eza dépend na concept na ndenge ya mutu azomonelela ndenge asepelelaka nango. Mais en dehors de ça nga pe natiaka maquillage natiaka pe ba perruque mais nasalaka yango occasionnellement en fait. J'aime rester comme ça. Voilà. Nalinga nazala boye mais mutu mosusu so ayebika émission ake baplake manzaka facha bichacha ngai e arrange anga te. Mais bato pe basalaka ba make-up eza pe mabe te qu'avant émission abongisi elongine moi crayon moi rouge à lèvres et tout voilà. Et ça la rappelle beauté à moi si mais et comme habitude te parce que jour mutu amona yo tellement bamesana omona na make-up ko bamona sans maquillage talara amoni neti photocopie. Voilà, mais Sarah, est-ce qu'on là des fois aussi il y a des gens au babombara ben perfection. Voilà, il y a na pas fond du temps. Parce que y a na batu mususu a ça la te pas lingango mais a ben perfection elongi. Moi tampo asimbaka choko moi nini moi ba tache ba bouton et lokeza média et ça place au monde entier au tala tant mieux à make-up ko cacher ba place wana eza na ben perfection pour déranger ba fan te na bato ba otala donc deux fois ba msupe ba mascara ben perfection belong na bango misusu pe ba eza biloko o bango ba sepela nango mais ngande naza bwe na mona na imperfection te et puis na sepela kozala naturel et déranger nango ngate ko ya média pour. Voilà, mais Sarah, j'apprends aussi que trop de make-up et bébé saka lokoso ya. Mais oui, nous avons eza make-up eza pe choko et nous nisaka okola mbango yango mona de fois ngaka nde naza boye soki na tie boye na obima na elongi nango ntie ya bebi ya bana mikie donc bakozwelanga mwana mwa ya 16 ans elongi betide ya baride bamisisa parce que a déformer elongi ne trop make-up maquillage kobomba ba faux de teint kosalela bantine tache soki ni babichacha wana et des fois ekolisa mwasi. Mais so moni net elongi nanga omoni ta musu mutu to ane génération moko mais est-ce que bima de ba rouge na matama na mona moi bilo monde ti moi awa asali ba rouge ba rouge excès ya kotia ba maquillage baby c'est déformé longa comme malora mukolo nanga em sunga pe mukolo na em su to ape génération moko donc elo nyonso to ezalaka tout excès nuire ezalaka bien te donc elo nyonso to basala ngona modération ba maquillage wana ezalaka te ke tadi ba chela biso soika olalo lamuki maquillage lelo moninga maquillage lobi maquillage lobi non et bon makapo bamisusu neti nga so batenga maquillage batenga ba fond de teint ya bien te ikotanga ba bouton bimisanga ba mbuma wana kutera ba bouton te mais ya ba mbuma mo boye bimaka so fini pe loko ya na kati te on se comprend donc elo nyonso tout soko lekisi yango ezalaka bien te air moko potier air moko pe oye moi naturel voilà et ça ranango eza problème te so totali ba grande dame lokwa ba maman Olive Lembe Kabila ba ni attrape na étoile wana tokenda nango classe ya voyager nango mais azatala mbongo ebele na compte ça dit absolument rien tozi ba maman na biso le rôle ba Wivine Moleka ye pa ni ataka ngo penda ke sans make-up sans maquillage aleka kota nango na parlement place au bakondi batalo lenge na lenge bazalaka. Donc quelque part nga na mona ngo et ça peut moins complexe moins complexe pe que maquillage so ba moninga na tiete na tie manzaka te na tie kabelo te sopa ya e sopa te nga 1000 francs na mbongo cha make-up nga ku make-up ya chaque jour na ko futa mbongo comme tout na ko futa te parce que nga déjà na ra publicité na la bato ba benga nga sara ya ba planter yo na lingi na ngate na lingi na za boy sara ya ba cha make-up
Agnès Coiffure a dérangé à tout moment. Osa ne longa make-up Sarah basala ondengini no lingana cha make-up te. Mais son a ke pane na kendara im so achanga perruque. Mais a ochanga make-up nanko parce que ana besoin ya photo nanga et longa simba na make-up. Donc so mona ke za ba biloko musu c'est moi ba complexe mo bo mto mona ka e so ya make-up te ba mona nga lokana à la page te. Ndeti lelo ezate. So na chepe manzaka te na che ba kabelo mikolo komi ya milai te ba mona net na kala. Oh oza kala te, oza ka yo. Oza ka yo oza non kala te. S'il faut faire ça ou ça la net nga s'il faut na chape plante na ocha na bwaka mi pe canon na mati pe na nga mon koto talon. Mais s'il faut que na za na nga boye na force à nature te voilà. Namoni tika na continuer kana sujet ngo. Il y a conseil pour na ba maman. Est-ce que le make-up aussi ajoute quelque chose na kati ya beauté ya moisi? Ouais, ça ouais, Ibaksara parce que mutu muso soko tale bo etadi. O c'est planète. Voilà. Mais soit Tcheloka avant et après a tche make-up. Ba tche basil, ba tche perruque, ba bongisie. On dit matin que ka moto le kake na quartier wana. Yango mona bato ebele na ba Facebook. Asepela na fille mo bo jour abengisi ba kuta na fara. Apakati mba. Amoni ka na musika kangi téléphone. Nge komela master nga mo tadi. Abenga asola na muta na téléphone. Siko master nga anzamba o traiter photo. En dehors de ça, a muto make-up mankasi. Siko appel à Joanna, il fallait pas kutana na pokwa mais Joanna ebisi non, na pokwa esimba te a voyager. Siko photo kutana kasi koyo. To kutana na restaurant mon na ville. Tozaka na ina kata zandu. To sala basha. Siko esinga bisara na urgence photo ki kutana na mutu mo to mona na te meto sola bien na Facebook a voyager. Akabela nga pe mbongo, atindela nga pe mbongo, mutango za pe di banda mboka. Ayepe. Siko fallait ba kutana za na Lubumbashi. Aye, fallait ba kutana ba benge urgence. Jour ba za kutana na pokwa benge urgence, il faut zo vol azonga. Sarah to o accompagner nga tati to kenda. Jango avane na kata restaurant, aipsi biso to kota. To détailler kande to lati. To expliquer to lati ndenge to sani to kota. So to koti ya amona bino na musika. To koti na kata restaurant na mona mai. Dadi banda to banda ko benga mutu. Osa sinte. Mutu pe a rappeler a yamba pe téléphone te. To koti to moni to bando baluka nga esete to ke non tina suka to subi. Après to bando zonga. Soit parti akuna na toilette to bando benga ya bando yamba. Ya. Benga a yamba te. To bimi. Nga bise ole to bima to zonga ndaku ko ya ville et a passe po wana à l'époque biso tout va na bandana. To zela ka libanda tadi to tema libanda to bano meka ba ayo yamba. Atuni siko ye la fia mais toza na kati ya restaurant to uti wana to telemi to bengo yambi to kotiti na kati to bimi pe o yamba kata bi non sola na bino batu bo uti okota na kati ya yo la tela mbande ni atula siko ye ya bitenga na lati robe mo esuki nga na genou ya pembe na copine na nga lati shorts na pantalon yo nde o lati robe pembe yo nde to sola ka yo za na kati biso tude yo za na kati abi oui na kati bokota to kota na téléphone na mapto iboyi oyebi ke to tikala komona Joanna teti lelo après kopima wana la fille a looké na Facebook a communiqué donc à comprendre que ya mona na ba photo eza même personne te o amoni dessus yango aboyi na ye donc eza na biloko ebakisaka biso na maquillage ba beauté ebombaka surtout ba imperfection mutu muso akozala na ba bouton na yebiso tadi soka nyati apatiki ambi awa bouton eza te ambini kasi babenga yango ni bapate wana ya banini ti oyo ebombaka ba imperfection elongi donc soki atia yango tadi obosanaka azala na tache mo awa obosanaka beta rouge awa
Vous comprenez? Donc, et ça sera quelque chose bien aboutant. Est-ce que c'est important kaka moi si il faut kaka cha make-up oyo oyebiete ozana moi ba ozana na moi peut-être elongeza na moi défaut moi boui na nelongi. Est-ce que c'est important ya kobomba yango na make-up? C'est important t'as dit. Ouais, important na display display basala na ngo ba jeter. C'est-à-dire okoza na mwasi aza comportement mabe, okoza na mwasi aza moyibi ekomama na elongi te, okoza na mwasi ya ndoki ekomama na elongi te, okoza na mwasi ya ndumba ekomama na elongi te, okoza na mwasi ya ebolamba te tadi ekomama na elongi te. Mais soko oza na mwasi elongi mabe papa ata fete ok na ete. Mais Sarah, attends, la beauté de la femme qu'on parle ici, c'est la beauté intérieure et non l'extérieur. Le maquillage, donc c'est déjà extérieur. Pour attaquer, tu bien, t'as dit, au banotikae. Oye net na ba fête na ba millier net ya ba biso ba sarato la ya ba journaliste t'as dit o tika moi so na ndako ya nete. Omoni so za na moi c'est azelongi ma beta dit. Net na biso place ba journaliste ko ye na e papa. Ah moi si na oyo oya na e. Yanga na oya na e. Niveau to ko tukala ye t'as dit o kokate. Omoni display basala na ngo ba jeter elongi. Omoni nelo onyonso to ekontaka na vie ezaka aspect physique ata lelo soki oluka mosala baotala aspect soko olingi osala likambo baotala aspect na ofe ezala influente il faut influencer mutu alinga yo to asepela na yo to aconsidere yo et dépendre na aspect tadif aspect facial basalisa yango bajete. Donc moi ça taza kitoko na kati wana kati wana yo mto yebi yango même public yebi yango te. Donc et akozala toujours critiquer yo est-ce que bando déranger yo lingi moi sino ka bongo. Mais au moins na famille basekaka yo bafingaka ye ba camarade basekaka ye bafingaka ye au fur et à mesure au bando sage au banda ko se gêner au comme une obligation ya otikaka ye okendaka yo moko to lukomani kwanga mo amupandi accompagnera yo. Donc elongi face c'est-à-dire basala nango ba jeter yango moni bande kumususu bazokota na kati penda ya maquillage bazo vanda wana parce que basala berere yana bato ebele peka likola complexe ya mwasi ya pembe na mwasi ya mwindu bato basimba bachoko ebeti bango ba rouge esali bebiseli bango elongi créer ba imperfection ba détruire bilongi na bango ndozo mona bato wana bakomi na obligation ya kiboumbu ya kobomba ba imperfection na make-up. Donc make-up eza nango mabete ezelo mo basala yango occasionnellement mais lelo ekomi nango nde kiboumbu mwasi akomi azo ke sombali pana tongo facha make-up azo ke suba facha make-up mais kasi tanga azo bima na tongo aspect na ye faut ezala bien parce que aza l'imperfection na litama a l'imperfection na ba akokuta na mutu moko atalaka ya respectaka ya bangaki na musika azara bien makuta na ne bwenzo beta ba tampo vous comprenez et au déranger obligatoirement au côté na kati ya esclavagisme ya make-up wana baza ba esclave ya maquillage. OK. Ouais, sans maquillage au vivre te nga bona okena nga fete et tala tadi et ko déranger nga te parce que monde entier au batala nga awa ba yebi que Sarah vivra sans make-up. Donc lelo so abengisinga na fete na monique na sans make-up elekelete Sarah zara déjà bongo parce que bato baza ba umbwa make-up tata mukolo ya place moko bato ba ebele sans make-up mukile gangi Est-ce que mutu andengo wana mutu yo azana na complexe ya infériorité ya nzoto na ye moko voilà azali yango penza azali il faut likamtolo beleza complexe ya infériorité de soi-même. Voilà les titres. Et ça complexe ya infériorité de soi-même. Donc ozo mini maté. Oh, na auto publier le mo lobi na page nanga. Pour être la plus belle, il faut omilinga. OK. Ominzima, omi sepela na yo nde oza la plus belle. Voilà. Donc, et ça complexe penza de soi-même. Yo mo kotisi complexe de toi-même. Yo mo ozomindi maté. Yango fo luka obakisa. Mais le maquillage eza ma bête tadi. Nazo bandela ngo. Eza biloko esala mara occasionnellement. Eza te que chaque jour les on a make-up, le na make-up, le na make-up. Non.
est-ce que make-up yango mpe ekipaka climat te ekipaka temps te ekipaka ezalaka na basorte ya ba-make-up te par rapport ya baévénement yana ezali omona neti siko biso awa tokipaka te neti na baete boye eza na bamaquillage batiaka na ete na basaison de pluie eza na bamaquillage batiaka na moi makasi eza na maquillage batiaka na soirée eza na maquillage batiaka mais omona na moi mpena boye moto atie maquillage ya soirée tadi o nganga to ndoki nyonso wana complexe de soi-même bato bamona ye mpe azo apparaître yaya sepela nde nzambe asala awa maquillage eza mabe te tozo interdire yango te toza contre yango te parce que nga mona atiaka yango mais occasionnellement manzaka koplaqué eya mabe te mais c'est occasionnellement est-ce que bike manzaka epierre infection oui surtout chez la femme oui ce que oyebisanga yo tie manzaka ti awa tu vas travailler comment tout ça on cherche la beauté beauté esuti na manzaka tadi l'esthétique est-ce que okoki kosala manzaka no kitoko te batie yo basi est-ce que mpona tia vernis manzaka nanga kaka ifeza milai tiao complexe de soi-même oza na complexe ya infériorité mais ya yo moko ozomindima te ndenge oza ozomilinga te ndenge oza nde place oyo etindaka motu nakoma nanga ta chokolo kwa ye okopakola mafuta moko eclarifie poso na yo erajeunir po na yo etraite po na yo osuki wana est-ce que il faut mpe eblanchir yo kaka il faut mpe éclaircir yo kaka mpo lokola ye aza pembe nga mpe nakoma pembe sikoyo ye ta mosusu eza ya obotama yo sikoyo osimbi choko ebeti yo tampo ale okomi mumbu ya makeup voilà Sarah namoni sujet au moins tozwa yango mpena ta molai ezali te nakoluka moyen nameka kotuna yo motuna oyo baconséquence nini oyo ezali epai ya bandeko oyo j'apprends que des fois eza na misusu ezalaka soki alaleli dra omona dra ebebi bamisusu avant alala il faut alongola make-up wana ou bien bamisusu soki alalisa make-up création bilo mo boye na elongi conséquence déjà dormir na bamaquillage wana baproduit tala nga nazala so nauti epa niese papa dioko mokomiso na mpe ngai nayebisi eyaka alulinga maquillage kitoko nga bemoni maquillage oyo nazoka kilo na poso ya nzoto mpo batienga bapoudre ebele naokoka te papa naese ya otala sikoyo nalongoli basili na pikoli nalala nakoka yango te ya na bato baa baexpert balala nga soka batienga sili wana batienga na kola pete ka mpona maquillage na minute wana kangeli bafoto ntango nazobima naki opikola fiu nalongoli nabandi kotia nini mousse na ngai ya visage napakoli tokangi bouchon na lavabo ya mai mpo mai oyo nosiko elongi eleka te tala couleur ya mai ezobima na elongi tadi ebebisi lavabo ke fo bonika ngo mpe eya na huile ekangami donc omoni ntango mai eleki tofungoli eleki me ekangami sikoyo na lavabo non ebebisaka po eza déconseillé même na bango moko batiaka biso yango mona basala badémaquillant donc so otie maquillage après ozwi démaquilla olongoli yango mpo lala elongi respirer ozo comprendre mais sikoyo bato mosusu mpe akouta fête afatigue alali kaka bongo ebebisi badra bapoudre wana ekoti ye na elongi tolandelaka mpe te batype de peau tolandelaka mpe te bapoudre oyo bazotia yo eza modèle nini eza marque nini mais yoka posa batia o maquillage eza na bapoudre mosusu mpe ebebisaka mpenza poso ke boti yo loto eboti yo bouton edéforme yo elongi ozo comprendre eza na badesavantage eza ebele yango mona nga nalinga nanga maquillage trop te so batie nga nasali elikambo na nga na nga nasala après nake kolongola yango mbango ava butu etanisa donc nalinga ovaya nango ata 5 heures du temps te est-ce que ekocrépe cancer wana sikoyo faut toluka badermatologue je ne pense pas mais oyo nayebi ke ekobebisa po ebebisaka po yango omoni bato ebele batikali kaka baesclave ya choko na maquillage
en réalité il faut yo moko omilinga yo moko, il faut mindima yo moko, il faut s'inventer yo moko, il faut se considérer yo moko pour longola ba complexe mususu nga eloko ekamwisanga omona mwana mwasi moko boye aza mwindu na maboko aza mwindu na nzoto mais awa kaka omona etie boye akomi rouge donc akomi pembe lokola bakangi ye masque. Des fois moi je trouve ça quand je regarde je dis mais c'est trop bizarre omona awa est dessiné boye donc place ye atie ba fondation na ye so fondation so nini et Cathy Boudo est dessiné. Sincèrement, s'il y a des hommes comme ça au Babalinga Kango, mais moi personnellement, j'aime pas trop le make-up. J'aime pas trop le make-up parce qu'une femme, lorsqu'elle a Zomi Kota Mingi na make-up, quand Ndenge Sarato la Uti Koloba, et c'est un kamambo belé. Un conseil, n'a pas de connexion à Bassi, un conseil, n'a pas maman, make-up oui, mais il faut autant là. Pourquoi Yocha Kango et apporte à Kanini? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour influencer les autres. Beaucoup de personnes parce qu'il faut acha yango pour un complexe, il y a infériorité wana que non ngai pe ba mona ngaboy. Mais elle yo ochango juste ça pour un temps. Place au yo kokende. Ces gens-là vont comprendre que yo za la kana yo bongote yo za bongote donc suka kaka vérité et ko finir kaka na koyeba na nango sarato là parce que faut au baksa sous donc tu as comme on a pasteur Patrick pour natiquer la bino temps bande ko basi ba comprendre nini ba meka ko copier nini par rapport ya conseil o ya tamu qui est au pesi pour na wetali make-up ya mabete. OK. Kokomisa ngo habitude ndete. OK. Ko bebisa poso na plus tard. Et muto alinga amona trop na make-up, nkolo mono sans make-up de peur ka sepela noté. Amono pe sans make-up, amono pe na make-up. Make-up eza ba blo mo ba chango na ba cérémonie occasionnellement. Eza te ka boye OK nulle part ou la mukina tongo un bon matin on sukoli ale bandi ko mamika make-up o fa ino pika na ndako mo tue make-up. Eza na ngoma bete. Mais il faut que comme ça ngo habitude au comme esclave nango te. OK. Il faut que chango mon côté mon politique muto le ka et ande mona suki mon côté c'est mon tiki pe bo le ki non muto le ki mon pepe. Eza te papa mona oka perique jour mosco ayeli o brisque ba kucho suki polele a nyonso ma bandi. Oyebi ke ba fille ebele bona ba cha perique boya okanga te. Ma bangala bakosa. Et puis, azo rendre compte te même que il faut aluka vitamine pour na basuki na ye, il faut botisa suki na ye, face à la oui. Et zo déranger atane lo côté oui pour ani. Pour ebike perique kota na et bo banga. Ezipa. Donc voilà, ntuna muti faza na confiance ya ye moko. Omindi mana ndenge lo lenge pe ozaleli pour na ko éviter moi ba complexe mususu o yaka de part et d'autre. Voilà mbandi konangai a nde tozoka bwana na sarato la mais un conseil aussi ezana bandi ko misusu bino bo chaka make-up pour attirer peut-être mobali mobo oyo lingaka mingi oyo alingaka yo mingi mais à ce que je sache à ma connaissance mobali ya koki ko linga mwasi na ye makasi kaka pona make-up te oyo bomba kawana. Si réellement cet homme-là t'aime pour de vrai, les jours où nous avons salabino grâce beaucoup manda kumoko abano que nous luka libanda parce que oyoye abana kiko luka eza oyoyo ozalaka eroche make-up mais make-up yolongwaka okomaka lokolandoki alors ekozala malamu te bandeko to tchakango na ba pour les événements pour na ba cérémonie mobué et koki kozala bien mais elle est capété voilà Sarah. Vous avez dédicace bien passé non, merci kana batunios tunga pe na borate merci na batunios to bolinganga o bolandara biso en tout cas hier na sala ki émission mo pona oyebisa bato boza ba boni nanga et puis na bandela ngo sous émission na tadi soro olinganga pour Sarah Goldberg de la presse pour Sarah Nzambe Arando pour Sarah Sofinge na 12h juste na 12h 1 minute ayo répondre Sarah pardon na kata toi na deuxième choka boro nanga te eza message non eza message dans ba no pesa ngona ba émission nyonso il faut ba to ba comprendre ngo OK donc so linganga pona bongo en tout cas
et ozala malamu mingi ose désabonner na chaîne nanga parce que ozala la bienvenue. Ok. Soro linginga na ozala plus na besoin ata 100 personnes autres ozala bango même moral, même esprit. Toza ba femme avertie. To influencer batu na mamba bien. Comme wana influenceur général makoso apesanga nangi pe ana saela ngona ndenga bien. Lelo tang ba otanga sarato l'influenceur a influencé batu nani. Dans le business. Elle apporte quoi dans la société? Des conseils. Azana fondation na e a soutenir ba maman, a pesara ba tu formation, ozomona na makamba bien et osala pe yo abonné na nga bien. Donc soro yebinga na mamba ba rando ba clash to lingela nga bongo pe na batu musu ba linga nga pona bongo. Je suis désolé. Donc oza malamu, o se désabonner no awa, OK na on a ba chaîne o ba rando zo continuer. Quant à moi, naza moi Simoro azana ba vision ebele, azana ba ambition na e et nzamba pesanga pe moi maele na tracer pe chemin na autrement donc awa bo mesanara et bien monsieur za retenu na chaîne oyo ezakaka émission ya Dr Patrick analysons tous ensemble eza émission dédiée na nzambe na lakisa nzambe ki na chaîne na part na epezalaka. Et puis deuxième émission c'est histoire vraie na ba contenu na ba contexte mususu ezoya ba concept a bien ezoya o eza ba surprise e kobanda semaine prochaine. Et puis na émission ya ngana papa tadi ngala pa o eza bongo ba conseil to pesa na basi na mibali mais analyse ya ba musicien chroniqueur asumbaki chroniqueur aibaki babomi mutu nga na usalati. Donc voilà, merci Tadi. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bon des livres. Donc abonnez-vous. Merci.